mwana ni kumangima ngala pasi za mona ya kimpa Yokwa ye mwana ni kati beto tweti kumvisa ko ya diveni ya kimpa ye kwama esengo pesa ya koyeba ete bozali bosaba etandola bino pona kolanda bongo lolenga ya bo mama na vuva mu television poto ebi ete bolanda ka bongo biso na bokebi vuva mu television etando ya bwanya etando ya boyebi etando ya mbongwana etando ya bola musiba indo na pongi etando ya yambo o Yesu sukola musa susu boyindo na biso antozongisi matondo na nesonga nzira fumukusi kia muzana panda na ngola mokonzi ya bangunza polikanisi primaire utaki bongo epai na bango basala ki yete vam television etando iye ebota mape bomona kango bongo na banda kuna bino matondo pena banengo akiala ki opo bino bozo sala ete biso totele makali susu liboso ya bandeko na etando pona kote ya bongo molongo ya banengwa eza ngai wa bino balobi molobele ba mama mbote pa ikani bozwa mitrobi na bino ba ya mayo mbote na bino balanzi monene ya vuva mu television ba ya matete babi kuna na commune matete mbote na bino mbote ba ya ozone ba ya ipen kuna na veni fumuki mbangu mbote na bino mbote na balandi nyonso ya changu bino baibo mesana kolanda vam television na émission na miolo lenge ya bo mama oyeleka kam kolonyoso ya mardi na 19h30 pe rediffusion nango samedi na 19h30 lelo lolenga bo mama to meme bino sumanaka ya sika o tongo nyonso tolobaka so bomongi biso bongo liboso na bino bososola ete toye na maya sika tokabola elongo na bino biso na bino tosolola kati na ba diversité ya lolenga bo mama bokomona toko simba de partout toko simba bisika nyonso toko lobela nyonso o esalaka ete etungisaka mama po tolobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation moi si soka abungi mabota na biso pe ko bunga mokile ko tambola malamu te société ko tambola mabe yango wana tina ya lolenga bo mama na banda kuna bino lelo biso na bino toko solola ma etali éducation ya bana na biso bandeko balandi pona ni tolobi sijo éducation ya bana na biso tozo mona biso baboti ndenge tozo tambola ndenge tozo vanda tozo mona quelque part éducation ya bana ezokende penza malonga te liboso ya mokili liboso ya bato nini yango tobengi éducation eza kaka lolenge ya kobokola bana lolenge ya kozala na bato na mokili lolenge ya kolakisa bana to jeune fille to jeune garçon lolenge nini esengeli azala na mokili parce que ce que mutarate éducation tokomona société kozala malamu te esengeli bato bazala bien éduqué na société po société tambola malamu na kati ya éducation tokomona makambo ebele na kati politesse ezali parce que bana na biso lelo soki tozo tambola tozo mona mwa ba bonne vie ba bonne manière wana na bana ezo zanga bango yango tolobaki lelo te kolobana o etali bongo éducation ya bana na biso lolenge nini biso baboti tozo ko encadrer bana na biso lolenge nini biso baboti tozo former bana na biso bato mingi bazo kanisa kozala na bana na ndako eza mwana lata malamu mwana lia malamu mwana vanda malamu mwana zala malamu mazo bosa na nyonso wana mwana pe fazala bien éduqué na nyonso wana mwana fazala na balolenge oyo soki motamoni mwana alobi mwana oyo azoka hérité éducation malamu baboti na ye eza te ke muto soka moni mwana bi mwana openza impolitesse so azanango eza lolenge baboti na ye bazotalisa tondi ma responsabilité wana balibaka mwana nda fingisaka baboti soki bamoni mwana balabala
atosala makamba malonga te bakoloba mwana eza baboti na inde ba éduquer bien te. Il faut biso baboti to sala nini to ndima yango pona nini biso baboti to ko ndima ete bana na biso baza éduquer malamu te. Lelo tozomona na banda ko ebele ba mama ebele yango na tina tozolo batango nesto robaki l'émission na biso to lobaki ma réseaux sociaux ba mama ebele baza concentré na makambo yo azomona eza pona ye moko kaka azotala bien ya bato aza na bango nzinga te azotala bana te beaucoup mama ko vendre journée mobimba so tozi par exemple tobi maman asalaka te avandi journée mobimba na ndako mais azui ata 30 minutes te ata 5 minutes te ya kosolola na bana koyebisa mwana mwana na ngai ba notion même préliminaire parce que même koyebisa mwana que yambo olia esengeli baso osokola maboko ça fait partie éducation mwana na ngai soko uti zongo basokola maboko yambo simba kopo même omela mai yambo le quand même na meso olia baboti ba tenir compte wana te ya bikaka na chaki bilo na mesa na latisa ki malamu alala ki esika bien ya monipo na ye mwana na ye aza malamu côté étali éducation ala ki sa mwana lolenge ni nesengeli atambola na moki parce que éducation bandaka na bas âge mukolo bate akayeli susute mukolo ba okena ba conseil soki mwana a raté éducation na bas âge na ye po na ye mwana wana na kata société azala ndeti lokola mwana moko inutile lelo bozo mona bakuluna quelque part bakuluna wana eza po ba raté eloko moko na bandaku na bango ba raté éducation moko na mabota na bango ba parents baza na tente ya kozwa tangu ya kovandisa bana basola kana bana parce que ngana ye na kolikia batango ezalaka réparti na foyer eza na ba foyer mususu bayebi que na ngonga oyo bana baliaka na ngonga oyo bana basokolaka na ngonga oyo mwana soka uti etelo ayaka na bakaye na ye pona kosala ba devoir to ba momekano oyo utaka bongo na etelo bayebi que bana misala andako bana balekaka na kosala yango mais après ba foyer mususu bana ba vivaka na indépendance moko epa ya baboti donc bana basa ndeti na kota koli oya koti oya bimi oya zongi boye oya sali boye bana baza ba parents baza na tente ya kuvandisa bana na bango ya kolakisa mwana mwana na nga lokolo zokola tala politesse ezo senga boye sokola muki na tongo mbote babanda yango na ndako bapesa naka yenge ekeno nde bolamuki eza na bandako mususu ndenge balamuki tata tali kuna mama tali kuna mwana bandika mama nalia mikate ndenge bapesaka bonjour ndenge bapesaka mbote ndenge bapesaka yenge kieno mwana wana ayebite eza faute nani faute na yo mama po yendo tikalaka na mwana tangu nyonso na ndako atokendaka musala mais eza na ba jour oyo vandaka na ndako ba notion préliminaire o wana nyonso ya éducation na nesengela pesa yo mama na émission na biso lelo tozana na élément moko eza bongo audio tokomeka kolanda ngo pote ba par nini ya responsabilité baboti bazana yango vis-à-vis ya bana na bango lelo tozomona bana na biso même na ba école ba comportement na bango ndenge nezoko bala na te siko to tuni mwana wana parce que na ndako kozwa o ba baboti ba pesie tanga okene na libanda pa kozwa ndambu ya o akolokota na libanda tanga ya pe na école pe ko yeba na ko bakisa ba mingi ezalaka na ndako soki mwana na ndako baboti ne ba yebisa ke moni soko ke na classe ba pesie olipa ko lia te na banzi mwana wana tia kokola ata vandi ndenge ni nanzala yebike mama na biso lobaka na nga soki muta pesinga eloko na classe na sala nini na liate soki parent lobaki te okomona mwana asaka bilialia ata moni mutu moka muninga ne mwana zolia ya ko sala nini aoyaka katelange pesange selanga boy bana mususu pa yana brutalité eloko na yete masali nini abotoli yango yon to lobi base za ndako ba etero to soki ndako tanga soki pe complétaka éducation ya bana to yebi to les parenthèses parce que si le bien complétaka éducation bana makamoto vivara na ba école pas plus loin to tu komona image moko ya bana babimi classe bana wana na bambeli na maboko
na banzete na maboko bana na baza déjà ba jeune garçon bazo bunda na nzela siko tolo banini ceux qui bauti baza en uniforme et ça supposé bana bauti na classe quelque part na classe ba si ba on était loana o bauti kuna na bekolo ba si ngo que comportement na ba kuluna ya ko bunda eza comportement mabe mais bana ba bundi départ eza wapi na ndako parents contrôlera moi na été kaye ya mwana na ye wa utaka etelo ayebi même pas makamni batangaka ayebi même pas mwana nini mwana na ye bamsu pe ti mwana za na 15 à 16 ans maman na mi komisa ki na école tala niveau donc maman za na temps wana te surtout na ba foyer eza ba foyer divorcé bana ba koma na débandade bana bazo tambola lolenge oyo esengeli te po nini déséquilibre comme na foyer papa na maman aboyani ta mususu ati mwana ke et pas ba papa bali mwasi mususu mwasi na kolinga bana te soit mwana ke pa maman bali mobali mususu mobali na kolinga bana te finalité za nini bana bake ko telengana bana bakei na balabala eza na ba documentaire zoleka le total qui est en domo totali bana bandoki to ebité phénomène wana pa pasteur bazo ko amplifier ngo po nini omona mama mo na ndako na eloko libala na ya liboso e kabo bakabo na mobali ake libala na mibale mais libala ntonga komi na libala na mibale mobali na mibale lobi banoyo ngano supporter bango te libala to bana na ebité maman autre barato maka 9 mois mwana na libumu mama lobi a préféré abwaka bana na ye wana eza pe na ba foyer mususu ndeko akufaki okufelaki leki bokufelaki ka ata mususu ndeko mona na kata ya libota batikeli bino bana wana soki mwana asala kata mususu alobaka na butu bokeluka pa pasteur bobi mwana ndenga alobaka na butu oyo quelque part ça ne va pas ezali mengana koliki ya phénomène koloba na butu eza phénomène normal mwana sakani trop na moi enregistré makambo sakanaki trop na moi na buta ko répétango eza phénomène normal eza rien à voir na kindoki mwana za mayele mingi donc mwana loba makambo mususu nde na yebi bana moko mibale bana wana se ovaina bango bazolo ba makambo omituni olobi bana ona âge na bango moko na kolika na 6 ans moko za na 7 ans soki ezalaki que bana na koloba ngo polele baza bavutuka te bazala na etenio mususu baboti bakoloba nini bano baza bandoki et puis bakomema bango esika bamemaka bana o bango balobaki bana bandoki bakena bango na mangomba bapasteur bakende kondimisa bango oyo esengeli te komo mwana 7 ans bokoki bobeta ye fimbu soko tali documentaire ono okama wa mwana 7 ans babeti ye fimbu andi makaza na kindoki bande ko boy bisangai mwana wana d'abord kindoki mwana wako ndimezaka nini po mwana na ndimaka kindoki eza bakobete fimbu lobake oliaki mutu loba mama leki akufaki yo mtu oliaki ye mwana kosani fimbu eleki andima nae mais mwana en soi ayebi makambo wana te yo to lobaki ba pasteur bazo ko amplifier pe le kona po départ eza ba parents yo mama moboti batikeli yo mwana bokola metala ka paso mimaka mwana na 9 mwana libumu mwana na pasa mwana na yoti yo to lobi ezaka kolia te na kolata te na kolala esika malamu te nde yango na nde bana so basengeli nango bana so basengeli na éducation ya malonga bana so basengeli na bomoto ya malonga tango zo bokola mwana ndeko tango za na mwana moko na ndaku mimona lobi yo otika bana wana bako hériter nini soki otiki bango lelo otiki bango na balabala soki edukaki bango mabe otiki bana wana balabala bana wana lobi bakozala banani phénomène kuluna phénomène qui ne existera même pas yango tozo vivre lelo mais bande ko balandi to baki na bino toza na audio moko tolingi to kango biso na bino sima ya audio oyo nde tokoyeba ko solola lisusu na mozindo nino etali éducation bana po bana na biso éducation na bango zo beba wapi na bandako
na balabala pe na bekolo bazokende soki régie baza bongo prêt botela biso audio o bongo tokoba sima na yango. Bon, chers amis, je vous salue tous. Bonjour. Je pense que vous allez tous bien. Et bon début de week-end à chacun. Surtout bonne fête de travail pour les travailleurs. Je sais que d'aucuns le fêtent déjà aujourd'hui, d'autres ça sera demain, d'autres encore ça sera le lundi parce que ça tombe dimanche. En fait, je voudrais un peu attirer notre attention tout sur quelque chose qui m'est arrivé au courant de cette semaine et je pense que c'est vraiment important de partager certaines expériences de vie parce que c'est avec les expériences que nous sommes en train d'acquérir plus de sagesse et nous sommes en train de donner plus de l'importance aux conseils des uns et des autres qui peuvent nous aider dans les jours à venir à affronter telle ou telle autre situation avec succès. En fait, qu'est-ce qui arrive? C'était le mardi passé. Je suis rentré à la maison vers 17h. Et puis, bon, il y a la petite qui est à la maison, qui a 10 ans, qui devait faire ses devoirs. Et c'est moi qui l'aide à faire ses devoirs chaque fois. Alors, elle faisait ses devoirs. Et à un certain moment, elle me dit, Papa Bob, est-ce que je peux te poser une question? J'ai dit, il n'y a pas de problème, pose-moi des questions. D'ailleurs, pour me poser des questions, il faut demander la permission. Alors, elle me dit, comment expliquer qu'une femme qui n'a pas de mari peut avoir des enfants? Bon, ça a un peu attiré mon attention. Je lui dis, bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant, on va comprendre avec l'âge. Quand on grandit, c'est comme ça qu'on va comprendre. Mais seulement, il faut te mettre en tête une chose, c'est que ce que Dieu recommande, c'est d'être marié pour avoir des enfants. Ah, ok, ça va. Là, c'est mardi. Alors, mercredi, la petite, elle sort de l'école. Elle me dit, papa, j'ai une question à te poser encore. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. C'est quoi la question? Elle me dit, ma copine en classe, elle vient avec beaucoup d'argent. Elle vient toujours avec beaucoup d'argent. Et elle m'a dit l'autre fois, penche-toi comme ça devant, que je mette la main sous ta blouse, que je touche tes tétons, mais je vais te donner de l'argent, ne dis à personne. Alors après, elle m'a dit, tu sais quoi, moi je t'aime beaucoup, hein. Tu es mon ami, je t'aime, et facilement, je peux te montrer comment on peut faire pour devenir lesbienne. Alors moi, je ne sais pas c'est quoi une lesbienne. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi une lesbienne? Parce que mon ami là m'a dit, elle peut me montrer comment devenir lesbienne. Ah, là, j'ai commencé à comprendre que c'était devenu sérieux. Alors, j'ai dit, demain, je t'accompagne à l'école. Tu ne pars pas avec le monsieur qui t'accompagne avec le bus de l'abonnement. Moi-même, je vais t'accompagner à l'école. Et j'arrive à l'école. En tout cas, je parle avec les directeurs. C'est une école privée et tous les directeurs maintenant semblent me faire comprendre que il faut toujours relativiser les enfants. Je dis non. Avec ce langage-là, c'est un langage direct. D'abord, j'ai commencé à comprendre que l'enfant commençait à devenir un peu plus curieux. C'est normal avec l'âge et tout. Mais quand il commence à me parler des histoires de comment une femme peut tomber enceinte sans s'être mariée, et puis l'histoire des lesbiennes, et puis elle me dit même ma copine qui m'a dit ça, elle fait ses publications sur TikTok. Alors, je sais que les parents, nous avons de l'amour pour nos enfants, nous leur donnons tout, les médias et tout, leur permettant d'être sur Internet. Mais si certains parents ne sont pas regardants, moi je pense que certains enfants viendront abîmer tous nos enfants ici. Alors, j'étais tellement remonté contre le directeur parce qu'il semblait vouloir masquer le dossier. Et qu'est-ce qui arrive après? Je lui ai dit, bon, en tout cas, moi je vais parler avec l'enfant qui a dit ça à mon enfant. Alors, on me fait venir la fille et je lui dis non, je sais que tu as ta façon de te comporter et tout. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus l'ami de tel. Et toi aussi, je te dis, tu n'es plus son ami. Tu la fouilles, fouillez-vous. Je ne vais pas vous voir ensemble. Parce que moi, je sais que ce que toi, tu veux mettre en elle, ce n'est pas quelque chose qui peut produire quelque chose dans ma maison, dans ma famille. D'accord? L'enfant a dit d'accord. Avant-hier, le jeudi, je reçois une convocation. J'ai été convoqué à l'école. Et
j'arrive à l'école, le directeur me fait savoir qu'après enquête, la fille a déjà recruté 7 autres filles dans son petit groupe. Ils ne sont qu'en 5e primaire, imaginez-vous. 7 autres filles à qui elle donne l'argent, à qui elle promet d'initier dans le mouvement des lesbiennes, et elle leur a même dit allez chercher www.lesbiennes.com en 5e primaire, imaginez-vous. Et quand on fait venir d'autres parents, non, les enfants diront que c'est depuis l'année passée que la fille nous avait embarqué dans cette histoire-là. Bon, l'autre qui a parlé à ses parents, elle, c'est seulement cette année qu'elle est dans la même classe que nous. Mais nous, c'est depuis l'année passée qu'on avait commencé ça. Et les parents étaient vraiment fâchés. Oh non, comment on a dit et tout et tout. Bon, finalement, je leur ai dit, bon, chers parents, est-ce qu'on est au point où il faut frapper les enfants ou au point où il faut parler avec les enfants, leur faire comprendre qu'il faut tenir aux valeurs, leur faire comprendre qu'il faut refuser certaines choses, leur faire comprendre que maintenant là, la mouvance est tellement mauvaise qu'il ne faut pas faire avec tout. Et aussi être regardant. Ton enfant a l'Android ou je ne sais pas quoi, là, les mégas et tout, mais il faut savoir ce que fait ton enfant avec son téléphone. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut lui donner le téléphone et quand il faut lui arracher. Il faut savoir quel temps il faut lui laisser et il faut surtout savoir il fait quoi avec son téléphone. Mais au-delà du téléphone, nous suivons la télé, nous avons des histoires genre les novellas et tout. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas à fond dans ça, je ne suis pas ça régulièrement, pardon, à part quand je trouve madame en train de suivre la télé. Mais s'il y a des images qui sont en train d'attirer la sensibilité de nos enfants là, sachons comment restreindre cela. Et finalement, il y a un enfant qui dit non, elle nous a même dit qu'elle va nous apprendre comment on embrasse les filles. Bon, en tout cas, je nous réveille tous. Soyons attentifs sur nos enfants. Soyons les amis de nos enfants parce que moi, à l'école, là, le directeur m'a dit, voilà, depuis l'année passée, ceux-ci sont dans ça. Ils n'ont pas partagé avec leurs parents parce qu'ils ne communiquent pas avec leurs enfants. Soyez les amis de vos enfants, disposez-vous à les écouter, disposez-vous à échanger. Ayez toujours le temps de répondre aux petites questions quand il le faut. Mais souvent, ne soyons pas trop durs. Dieu seul va nous aider à trouver des solutions et la sagesse nécessaire pour ça. Matendo bandeko balandi botolanda mwana wana ya 5e primaire. Te imaginer mwana 5e primaire à cause na ba 11 ans, na ba âge normal 10 ans, 11 ans. Mwana lobby ayeko tuna mukolo boso ayeko tuna papa na ye ndenge nini babotaka mwana. C'est vrai, ça curiosité, ce n'est que normal. Bano tozo bota na eleko baza éveillé, mwana kokia tuna mutuna wana. Mais ce qui bolandi audio oyo mwana jour ami balé après quelques jours mwana yeli so pas papa. Papa tala moninga nanga mwana. Na yebi ke émission lolenga bu maman tolobaka na bino papa déposer télécommande benga maman benga bana bo benga ba voisine boya botala émission o. Mais lelo bo mekana kolanda biso na bokebi par rapport ya audio oyo. Mwana atuni papa na ye. Papa tala moninga nanga moko azo yebisa ngai na banzi bolandi yango biso to kolembisa mwa munoko mais mwana na saki na posa mwana ya mwasi ayepa muninga ni mwana mwasi basala ba jeu oyo longo banité entre bango atindi muninga na ye mwana wana plus grave akende soki na site moko na biloko na biso etokomi le to ba réseaux sociaux ba parents bozala vraiment ya kokeba mingi na bana na TikTok, apesi ceux qui www, ceux qui lesbiennes nini, moi na ya 11 ans, vous que imaginer, ayebi mam na ba sito wana. Et choka qui parents, comme parents nyon ce soir qui makambwana, il faut déranger. Alors que l'école à bana et banda qui na ndeti, mais par après ben ko découvrir que moi na wana ya 11 ans, ya 5e primaire, azana baninga na ebana oyo ya entraîner na makambo wana. Ou asali sarabango di n'importe quoi. Asala kana bango nyonso, amemara bango na site wana ya ba lesbienne. Bo imaginer ozala kana mwana na ya 11 ans na ndako moboti. Po nini réseaux sociaux. Yo tikela ki mwana tangu ya téléphone. Olobi non ce n'est que normal, mwana nanga pusani âge, mbule pusani, mwana nangai ayeba kokota réseaux sociaux. Kasi tangu ya mwana koti réseaux sociaux. Est-ce que verrouiller biloko mususu na kati Android mwana na yo? O verrouiller ngota?
mwana azokota partout na okaki somo to na okaki audio oyo mwana 11 ans asalaka déjà TikTok apostaka di n'importe quoi asata na ba vidéo ebele et akenda kokota na site o wana azoko bebisa bana ya baninga mususu wapi na école ipara pesaka bango mbongo wana audio mtezoloba apesaka bango mbongo alingaki entraîner mwana wana azaki tellement vigilante ye asolaka na ba parents na ye abi nakende po ebandaki makambo kobota bato babotaka ndenge nini est-ce que mwasi na mwasi bakoki babota mwasi azanga mobali est-ce que akoki abota ekomi otika na simba yo na kopesa yo boy ponga na biso tosalaka yango déjà tala niveau tobi yango tozoba na bino éducation ebebi na ndako mwana wana bino bopesaki ye téléphone tant ebela ya travaillaka na téléphone eza nini na temps na kati ya ndako na bon yango tolobi est-ce que boverrouillaka nde tomonaka na batélévision balobi oyo eza chaîne moko ya baparent mwana akoki te akende kosimba eza na code est-ce que na téléphone to bozwi baandroid nayebi te système wana soki na mboka na biso ezali likambo ya réseaux sociaux eza bapays développé eza babiloko mosusu baparent bakontrolaka yango ayebi ke ndenge mwana nga aza na téléphone na okontrole makambo nini aosala ndenge mwana apesi mwana téléphone nayebi ke na eloko mwana akokota na yango te mais biso en Afrique biso précisément na Congo bana baosala ba téléphone et puis baza contrôler te mwana aza à l'aise bio parents moni ke non parce que pour to benga ngo bonne vie moi bana nga faut na télévision na chambre mettons on tient ba na télévision na chambre ba otala nini pour même lelo na etando na télévision même ba dessin animé bana ba otala lelo ba dessin animé ba osala bolingo ba dessin animé ya mwasi aboti ba pesa na ka ba bisou yo to mona lelo bo mona ka bana so ba développer bana moko une année deux ba ke na pesa na bisou ba parents ba osepela mais la mauvaise éducation essayer de remettre na maboko te bana bo yo parents vendre na bana na salon bo te film ba Nigérien yebsanga tango comme na siko wana ozapaka to bo continuer à kotala le théâtre na biso n'en parlons pas bêtise 100% ils na théâtre na biso mais moboti akozwa ton na ye avant dina mwana na télévision batali mais azozanga moment o akoyi ko éduquer bana na ye azozanga 30 ou 40 minutes parce que bana nde vie lobi na biso eza bango siko tango yezo ko éduquer bango te moto afingeli pe mwana nzela amemi ngambo mais soki mwana za mal poli fo baloba na ye soki no mwana za mal éduqué fo baloba na ye po yo moko moboti na ndako orate na no éducation ko pesa mwana na yo eza na bandako mususu okomona ba parents bango mibale ndenge bavai na ndako bana pe bavandi mwana zala wana ta mususu a participer na masolo ma participer na masolo te ba parents ba obete lisolo moko mais yaya na tango ayaka ya papi tango ayaka kaka kolia bana pe bazwi mais mwana eza na moko mususu pa koyebisa bino ayepe na mama namoni papi yekuta ko chape ya papi te pa papi te namoni papi ndenge oyabe mama bombaka biloko boye kolia azwi yango pe pa ba parents po bino tango bobeta masolo bo distingaka te lisoni toza biso ba parents tobeta liboso ya bana parce la chambre pona nini so vous entre masolo na bino entre baboti beaucoup na chambre mais so za masolo ya ko betela bana ya ko lakisa bana ndenge ni bapesaka mbote pa bapaya ko lakisa bana ata boze esika tango mosusu na nzela mwana muke abandaka mokolo mbote mwana muke awela na mokolo ta mosusu ekote dita mosusu porte ndako te amwa ke mokolo apesa yo nzela yo kotanga na landa na sima mais ba notion wana nyonso baboti bazoka kopesa ngo bana te baboti baza wana concentré na téléphone baza wana concentré na misala mususu lelo eza moko eza na kata ba foyer na biso tozomona lelo
au mona ba nakata ndako papa ana téléphone na ye mama na téléphone na ye bana na téléphone bazana ba téléphone na bango masolo ezate bacha même temps musu biloko na mesa mutu nyonso azwi téléphone azalaki na na salon aramena on a salle à manger mutu nyonso kaka même na air akolia minga na kolikia tout ça la part de choses il faut ko kabola tanga kolia bana na tanga kolia basimba ka téléphone te mais ce que ba moni yo moko pe papa ba mona koloba na papa te papa yo moko za na téléphone mais yo moko papa po bana o éviter bana ba ko matina point wana tebi bana tozo bota lelo mais biloko musufu épargner ngo bana na table bakina na téléphone te bien que benga ngo portable o eza air akolia so eza air akotanga eza air masolo ba copier pe ba novelas botalaka na bité botalaka pe armo botalaka pe ba film ngo bo ba tozo copier na anglais nini eza pe na ba blog mususu ba documentaire mususu le kana ba etando ba wala ka biso que même na mikilio wana balobi télévision ezalaka na salon te bato mususu batie télévision na bango na salle à manger ba défendre balobi télévision na salon te po ani po salon eza esika baboti bavandaka basolaka na bana tango bino pe bosolaka na bana bodiminaka pe ta mususu en télévision tango bino bolingaka bo éduquer bana bino bolakisa bango ba bonne manière ya bomoi bokangaka pe télévision to bana bino bazozaka éducation ramassée pour éducation zo banda na ndako tant bien éduquer une femme c'est éduquer toute une nation moi si tant oza éduquer maman tant oteyami mais faut ça la bateau yozo o bazo kitana no basani bateyama yo moko mama mbeli okobota bana mbeli mwana azoko akozwa lolenge te na ndako mwana azoko akosola na baboti te po moi mama na ye azalaka akanda ye éducation ezalaka aga nese ko soka basani osose nako beta yo mais wono 20 mwana osani mwana akoma obanga yo peut-être mwana akoma azana problème akopusa na pembeni na yo te po ba mama tala kwa mwana mwasi ngana moni période nanga mwana mobala akopusa pe pembeni na papa te papa na komiso na lamuki na tongo na komo mona boy nyonso wana ezo sala kozala ya batu na kati ya bandako eza tabu te bana baza bana na biso soki biso ba ya génération oyo to rataki na baboti na biso mais to pesa opportunité na bano tozo bota ba raté yango te so ika troko ba boye to bebisa société ozoya société future ezala société moko to mona futo be yango société foutu lelo to mona États-Unis bien que bango bana lolenge bango batambolaka mona 18 ans bimisa arme aya tirer baninga ne bana azongo pe wapi et pe baboti est-ce que baboti basoki tanko ebisa e basala ka jeune mundu kité bon moya mutu c'est important baboti basoki tanko swana bana bango te yango tozomona bana bakola kana lolenge wana excès de télévision excès de téléphone bana bazo ramasser nyonso yo parents tango vaina mwana okanelaka mutu moko songolo olobaka mabe moko mutu moko songolo ezotika la gravé na mémoire mwana lelo te lobi te mwana ko reproduire oyo ozosala biso tozabata ba réseaux sociaux eza na image moko elekaka mwana moko bébé na kolika sana ba 200 3 ans papa tiki porte-monnaie na ye na kiti mwana azwi porte-monnaie wana afuye yango ntongo azwi mbongo mwana ngo azalaki na elamba te aluka ndenge mama ndenge ntango oyibaka mbongo papa ntango okotaka mbongo na kati elamba siko mwana pa aluka aotya mbongo wapi akopie kaka yo ti osala likambo mabe na miso ya mwana ntango mosusu mwana ngai azalaka bien éduqué ngai nateka mwana ngai me ba acte opozaka mwana aza wana na cerveau neza lokola nanu eza nanu mobesu mwana azosala nini azokopie ba acte nyonso yo mama osalaka mwana azokopie ntango otikalaka kofinga papa na bana na ndako tala ye mutu tala ye elongi mwana osala nini azokopie éducation ya bana ezosala nini ezokende na kokufa
plus maman nda tikalaka na bana na ndako mama zoko akote ya bana te kena tango bobimaka libanda se comportera boy bapesaka mutu mbote kote na nzela eza na ba ekolo mosusu bandeko na biso ba West Africain donc précisément ba Sénégalais bango bana epesela mboto ko lemba. Bonjour, comment ça va? Et ton mari? Et les enfants? Et la famille? Et la maman? Et ce que on peut passer votre article de Tengama. Arbando tout na yo olembi na ko pesa mbote. Ngana bakisela bango sina kutena bango otu na kai les assiettes. Mais biso kutana mwana mona nzela mwana maebi te ndeni ya ko pesa mbote. Boyambi ba pena ndaku bana baebi te même koyamba bapaya na absence ba parents po ba mona kango epa baboti na bango ba mona kango epa ba mama na bango mama tanga mona ka mutata ikana rido akingandi ndai mama bae etika na bana yo okanisa ke lobaki na bana te mais bana ba copier kaka mona zui ya fiston tanga yaka na ndaku mama bayaka yebito ba mona fiston ba obaye tolo bakati boye bisena zate so kutena mona za très élevé ebi na ete mambo ngo yobaki ne zanini mama loba ina loba azate oza ndako yo tolobi tout ça la attention na éducation ni tozo pesa bana na otozo loba na bana oyo ko batela bango lobi na bango na ba acte tozo poser na bandaku et ça la fait partie ya éducation bana opposera ba acte mabe bana no ba ko copier ba acte mabe yo so lambi musuni obomba na sa mesa mwana na oya mwasi akotika na éducation na ti ndenga okelepe na ndako na ye esika otika na bandeko ayebi ke mama azalaki so lambi musuni atalaka parti na ochela bato poso poser acte na libosa mwana na yo ona ochela muto na ochela mutu te yeso ka ya baisaka biso yon tozoloba tout ça la angele biso ba boti tout ça la keba na kozala ya bana biso bana bazana nu bilenge mona so akomi na 12 ans 13 ans akomi na bomoto mais avant wana sala makasi o récupérer mwana o la kisaye ko etamboleli nini esengela tambola na société etamboleli nini esengeli azala yon na lobaki na bino ni bande ezaka akoliate akolia fufu ebela tondi akola ta propre mais na balabala finga bakulutu a respecta babota ya batu mususu te ponini yo mama rate éducation mwana na ndako yo mama ozangi kosolola na mwana kolakisa mwana ba notion ya politesse ozangi yango ponini ta mususu yo moko pe mama o héritaki yango te na ba parents mais tant on komi de moboti yo moko yebi ke eloko nazo sala eza raté o nga na raté ki na nazo ki te na ba parents na ngai na bongola yango po bana na ngai lobi bazala susu lolengo te fréquentation ya bana na yo esika bana no bakenda ko tambola baninga ya bana na yo est-ce que contrôlera bango bana na bana to bikali kamba réseaux sociaux bana na bana so bazana ba téléphone okotala eloko bana ba ota na téléphone yo moboti yo kimao loko les ala rapé to lo bango interdit moboti musu apesa mwana mususu pe toli baboti musu balingaka te osenyi moboti soki ekutemelaki yo oleki kaka otelika na miso mais nyonso wana po mama na départ na ye ayebisaki mwana te ngape na yebi ke na kimoninga ezalaka pe na ba âge te mwana 11 ans à cause quand même nos camarades de 17 18 ans parce que 18 ans moi déjà s'est développé et lui m'a mbebele moi na soko tika poussa na rapemé na moi na 11 ans apese ni mais maman za vigilante te ozotika po yo moko na ndako munone lo baate yo moko na ndako okwa ko yebisa bana na ote lolenge ni nesengeli bazalela bana no na ndako ya basi ya mibali soka melima ye déposer ka kopo likola mesa aotika na salle à manger aotika na salon habite ke kopo bazongisa na cuisine eza pe éducation mobimba alors on le lamba boaki na bakiti eza pe éducation mobimba yo mama oyeka directement ba paya okoti na ndako désordre nini bana
obanogangela bana libosa bapaya te soki ozwaki temps ntango olukaki ofandisa bana na yo otalisa bango bazalaka bomoni elamba balataka batiaka na chambre soki eza elamba sali te batiaka yango esika bilamba sali te omoni kopo so bameli mai bazongisaka na cuisine soki cuisine eza te bazongisaka esika bakopo ezalaka esika basani ezalaka mais baboti toza lelo biso baboti tobenga baboti génération Android plus qu'à na téléphone concentré lokola vie ekomi pasi baboti bamonaka na bima nakende oluka bana balia ye ezaka wana bana balia bana mona lata akotali kene mona lata na bonne année mais moi ozoleta na bonne année oluka na kelamba ya sika akofinga pe yo moboti obeti po apesa ki okanda okamba moka afingi yo mama fota nani fota yo moboti bozwa ki tente ya koyebisa mwana na yo na ndako bafinga bakulutu te bafinga ba mikolo te mikolo bapesa bango respect batosaka mukolo muni mukoso azoloba no batala kaka bandimaka kaka soki osalaki mabe so mpe mokota mosusu ezalaka bamikolo moko tamosaki nango likambo yo osalaki te bayaka nsima papa yaya omoni obetengi nonga pamba eloko wana ezanga te mona asalaki nyonso wana ezozanga biso na ndako yango lelo tokomi na bakulu ebele na balabala yango lelo badelinquant bakomi ebele bafazer bakomi ebele na kati oyo wana eza kozanga éducation ya baboti na ndako bana mosusu pe baza bano bakufeli baboti batikeli pa bandeko bakoki te kobokola bana wana babwaki bango na balabala yango tozosenga na baboti tozala vraiment vigilant na période tozokende monde lokola ekomi monde Android balobi nini technologie comme makasi soki tomitikika bana so bamitambwisa na technologie tokoperdre bango so totika bana batambolaka na technologie nde ezotambola tokoperdre bana tozwaka ntango na biso ya kotalisa bana kopesa bana ba bonne manière na ndako kolakisa bana notion ya politesse soki natemi na mokolo na osola na mokolo ndenge nini so naza esika nokozala ndenge nini vis-à-vis oza mwana moke kote bamema bakulutu baza ebele badika kolobaloba te mwana moke aobservaka yo nyonso wana esengeli nini mama na ye na ndako moboti na ndako asala nini alakisa ye lokola biso ya mama toza trop chargé baboti tokomi très occupé koleka soki makambo kozangisa bana na biso même éducation malamu tokokutana na bana ya mabe lokola bana toyoki na voice mwana wana moke aza na baparent oyo asolaka na bango mingi mais bana wana mosusu akotaka na site balesibienne azangi baparent sûrement pas aza na baparent mais tala éducation ya mwana mpo parent na ye asali nini aza na tante ya kovandisa bana ya kosola na bana bandeko balandi tobaka na bino va mu télévision eza etando iye oyo ekovalorize nanu bobiso boyindo na biso na kati ya etando iye tokoya mpona kosolaka na bino mpona kotalisaka bino banotion nini oyo esengeli etambwisa bato banotion éducatif nini esengeli bato lolenge nini bato batambola mpo bato bazotambola mokili ezotambola mabe yango wana ntina etando iye va mu télévision toyaka tolandaka baémission lolenga bo mama nga naza mpona bino bamama mpo toteya bana tobongolisa ezaleli ya bana na biso tokomisa bana na biso bana ya ndakisa soki biso baboti torataki éducation mais va mu télévision eye korécupérer na baboti oyo barataki éducation na baboti bazwaki chance te baboti na bango baéduke bango malamu biso toye lelo na lolenga bo mama korécupérer na bino na biso totiaka biso mpo biso nyonso na kati biso tozwaki tante baparent bayebisaka biso makambo esengeli makambo mosusu toloko te lotongo na balabala mais tozwa sikoyo ntango ya kolanda va mu télévision na baémission nango eza multiple na kati ya etando toyeba lolenge nini ya kokolisa bana na biso na kiboyindo toyeba lolenge nini
ya kolisa bana biso na éducation oyo esengeli na mwana akola. Vagabondage ekosila, kuluna ekosila, bana na balabala bakotika kolala soki biso baboti tolingi bango pe to éduquer bango malamu. Matondo mingi na bino ba ebozwaki libaku ya kolanda bongo biso lisusu na moko lelo na émission na biso lolenga bo mama toko bakotika la kozala branché na Vom télévision poto landaka bongo émission oyo chaque mardi na 19h30 pe rediffusion nango samedi na 19h30 totika la bongo branché na Vom télévision ngana bino tokutani na manaka iezali koya tozongisi bongo matondo na ndeko azaki na sima kamera tata kwaku yakala utobengaka bango image pour ceux qui bango basimbi caméra émission zaka 5/5 matondo na bino na bomoko nde tokolonga tokutani mbala ya sima kumanima ngala pasi za mona ya kipa yo kwa ye mwana ni kati beto tweti kumvisa ko ya diveni ya